Kongo nde mboka mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard. Mbote mingi na ba internet nyonso tu ya monde entier bino nyonso bozolanda Eco RDC site na bino oyo ezopesa bino ba actualité kitoko makambo nyonso tu ezoleka na kini bozo retrouver ngo na Eco RDC na émission na bino congolais ya solo oyo Ivana Tanda akobanda kopesa bino makambo nyonso tu oyo boza na posa boyeba na Kinshasa oyo nyonso tu ezo se passer na ba domaine tout na sport na musique na théâtre nyonso tu boza na posa ba information nyonso tu bobanda ozango awa na émission congolais ya solo na pesi mbote na boss na ngai gentil bobo kolo site oyo elengi oyo azuli kanisa malamu pona ko sepelisa bande ko partout dans le monde balandi ya Eco RDC tozana mawa eza ya moko ya actrice ya groupe Salongo na kombo ya mama Musolo atika kibiso mais corps na ye ekobima lelo jeudi tokozala wana pona ko lakisa bino nyonso to ndenge matanga wana eko se passer tinde ba ko kende ko kunda mowei na biso sans plus tarder nazo yamba déjà invité na ngai ya mukolo ya lelo Papa Bongos ya groupe Simba to solana ye boyeba nini oyo ezoleka na kombo na ye aza wana pona ko se défendre peut ko expliquer bino qu'est-ce qui se passe. Bonjour Papa Bongos. Bonjour maman, boni. Kaka yo masolo eza awa bana poto bazozila ba solola na yo ba yoka yo parce que to yoki ba version belé Eco RDC bi photo kita to yeba source ya kambu eza nini. Na kata nanu kata lo yembo na yebi ko sambela destiné na ngai za ya ko senga te destiné na ngai ezali ya kolela lela te. Yesu aza bien na bilela kaye oza libre ko sala nyonso tout parce que oza émission congolais ya solo comme oza congolais ya solo oza libre ya ko sala nyonso. Nazobina na bandeko na nga naza na esengo mpo na botami mwana nzambe amen naza na pema na ndeko na nga mbote nano ndeko en tout cas mbote na bino nzambe apambola bino nga aza mwana nzambe destiné na ngai eza ya kosenga te destiné na ngai dimne moi musique papa to yebike tozo komisa nkolo me balandi ya Eco RDC bayoka wana nu bien. Ok. Destiné na ngai eza ya kosenga te eza ya kolela te mais lokola naza mwana nzambe na dépendaka na Congo te na dépendaka na mokili te mais na dépendaka na Jésus Christ nalingaka bino mingi merci po tokutani na tongo lelo pe na poko lelo na bato nyonso bazolanda na temps nyonso bakolanda nzambe apambola bino ngai évangéliste Bongos mosali ya nzambe lelo Eco RDC eza awa na micro na biso poto yeba qu'est-ce qui se passe entre yo na ba combattant ya mboka na biso o baza na Europe sango na yo etamboli likambo nini oyo eza entre yo mosali ya nzambe acteur nini ezo se passer entre yo na ba combattant ya mboka na biso wana za ba yaya ba papa ba mama ba ndeko nanga naza na problème na bango te nga za mwana nzambe pourquoi na kotia barrière na liboso nanga parce que destiné na ngai ezali mulai naza mutu munene naza mutu a Yesu naza ndeko ba combattant naza ndeko ya batu nyonso donc naza na problème na bango te nazalaki ka ko rappeler grand frère nanga Boketu premier bokulaka losako donc il y a un grand frère nanga propre tout solo là qui n'est pas que lobi na butu na madame en tout cas ndeko nanga yewana azo bunda po na biso tozala bien naza na problème na bangote naza le contraire na vie na bangote ngaza artiste comédien naza politicien te et puis nakotia barrière nanga te puis nazo lakisa bato ke balinga Yesu nakoloba mabete peut-être rebelle ya bato bamona kinga nasalaki nanga kake na solola na grand frère nangai et puis tango ayoki ngabi aseki abi bongosi oh yozo bundisanga nga bina bundiso nga ko combattante ngai na bundiso pourquoi nga na leki nao na rappela ke kake bosa na leki et soki na bengio na téléphone tamsu na zozo répondre nde na émission na internet yango nde to kutana na zane sengo kutu yango moyi na osepela ozane sengo ozo sepela mais
ezaki lisolo ya yo na yaya na yo tam so pesi message na yayo na yo bokecho premier mais ndeni toucher ba combattant nyonso ba koma koloba na kombo na yo te bayebi bien que bongosi banda balanda ba interview ya bongosi azaka bien éduqué nga azalaka na famille moko bien éduqué na za famille chrétien donc nakoki ko manquer bande ko respecter et puis bazolambelanga fufuna lia bien biloko baliaka na moto batondaka te soki nalingi nalia eloko na moto nakoyoka su nzala noki parce que naliango na moto natondi te nakozika te naza un problème na bango pourquoi. Merci beaucoup na ebi kezo sepelisa boss na ngai Jean Chibobo isika ozali bongo siyeyo ozoka ndinga zo pesela azoloba oye c'est pas ça qui bongo esala ki biso passe parce que to yebelo na musala na yo sala ka o mesana ko sekisa biso na bandako et non ko créer ba problème na bato mais tant to yoki sangwana exact tozaki donc déterminé ya ko yoka eza nini parce que to yebelo na ko sekisa et non ko lelisa ou bien ko pesa bato kanda mais na oyo bande ko na biso ba combattant na mabongisi tout basalaka na poto pona mboka na biso oyo quelque part et dérangeaka biso ba congolais awa ou soit etaka ba misusu mal à l'aise pona yo en tant que artiste et comédien olobini ni pona bande nzamba pambola bango nzamba pesi bato na bato don na bango ngai nakoza na terrain nazobeta balle namoni nazobeta bien mais bato bazali banda bazomona ba trou ba faute baza na droit au corriger nga ate ozosala mabe koti ate bimisa intel wana bima parce que azobeta bien azoboma équipe ozomona baza na raison parce que bazomona naza na problème na bango te peut-être soki nalobaki makambo mosusu par rapport ya ko se plaindre na musala na ngai bon lokola na zaki na kati ya terrain na ndai ko comprendre te bato bazomona ngai libanda ba reprocher te yo ozomona te ko beta mabe nde nazui conscience wana qu'il faut na beta bien pour que équipe kende bien baza na raison parce que ba coach bien nzako se plaindre te comprendre bien que bozo le trop parce que ba activité ya bino ba artiste ezaka trop na poto et bande ko ba combattant bazo telemelango c'est ça oui bon ngana kaza ki ba telemela mais ba olambela biso nde fufu poto lia bien ba telemela te ba telemela te bazo kasusi ya mboka ke bongo c'est grand comédien bongo si lelo azai ko sala aosala théâtre seke sakabiso lelo akeipe na kati ya théâtre na art na ye azolobela Jésus Christ bongo si fois azala lobby na esika moko boye kimia bana bazotanga bien azo matavia azo ya azotambola pasi là par rapport ya connaissance ya musala na ye aza déjà célébré aza célèbre partout na sali célébrité pour se kangate na rubi aza célèbre erreur timene po boya ko zwanga erreur wana bokomi ko tsango na TV papa donc akoyi ko zana ba condition ate mboka na ye fo ezwa valeur na ye yango bande ko kombata balobi te babongos soki bobo ozoya wapona lokumu wa mboka wana mais bozo gagner rien botika lokumu boke na passe tolingi bozala quand même pe na bien yango nde bazoloba ngai pe na comprendre que bazana raison ba umela et puis likambo za na tanango nzamba ebi o lelo tout ça. OK, merci beaucoup ndeko bongos pona komiketi ça c'est trop dur pona ko s'excuser devant bande ko na biso ba combattant ba comprendre kango mabe tala caméra yebisa bango liloba moko nzamba pambola bino na zande ko na bino na za artiste na ko kanga ba barrière na ngate parce que naza molakisi na sekisa kabino na te ya kabino na koyeko ya koloba mabe devant mokili mombate munoko nangelo baki mabe bana nzambe na yebike bana nzambe bolimbisanga soki na betisa kibino libaku na langage nanga mais naza toujours ndeko na bino bolembanga te balobaka na bible to mosi na mbali ndenge balobaka ke to mosi na mbali babalani pour les meilleurs et pour les purs naza mosi na bino naza mobali na bino bo supporter ba faiblesse nanga bolinganga naza ndeko na bino puis problème moko ezate naza pona bino soki naza comédien pona banzete te soki naza évangéliste pona banzete te naza pona bato soki na blessé bato bakoyokanga te bolimbisanga naza ndeko na bino toujours naza oya bino na sekisaka bino na sekisa bango nano na eloko moko bien o bazozela siko babimisa mwa sourire wana o mesana ko pesa bango ke lobi na butu tango na oya boy bon te lobi na butu te soki na lobi na tango papa na biso mobutu na butu moko na oya na oti kauka
na ba 0 heure kana sa banzete aboye na mona kana na butuka ba série ya RTL ezalaka Celitel lisolo ana beta ngo mingi na ora pere bato baye bakango ba policier ba bimilo kwa molongo nsombo briske na maya kalamu kote ya Kimbangisi ngana utai kotambola bitambola tambola bisoka bakinyo tolala kate okoluka tamusoko zwaki na 19h te okozwa na 23h tamuso kimi molili ndako kureza te tamuso na kimi molili ndako kureza te tamuso pelo kwa koleza yaki te na kende kolepa ba voisin na kauka ngava na matungi mba moko pa nazaki na carte te na zubana ona mo ba police présenter vunga ngai artiste à Congo ba policier na biso vraiment baza wana pona koyeba biso ba artiste ma pona ko protéger biso ngai yebi bien ndenge balakisanga ke soko moni policier na buto moni nzambe protection yango wana mena mona kaka bango ba moko pa oh présentez-vous ngana se présenter kombo nanga vrai nom nanga ezalaka na carte yo sengana se présenter ezalaka Bongolo Lokuli et puis Bongos ba betinga point yo wana identité est-ce que biso toyebi osoko zata mususu oza soki oza ngabi nazanani ngabi oh papa nazanani oza soki oza ba pointe nga susu pa na tselo boko na poche na talibo tellement que artiste alala kanzara te na comédie bilei na ngai eza comédie na tali ko protéger nga na buto eza nini ezaka comédie carte na ngai ezaka comédie bon lokwa ba reconnaître carte ote na la kisa carte mususu carte ya Celitel kala ezaki na 500 unité ezaki na photo ya mwasi na mbali Nathalie titi tant qu'artiste s'inspire kana bité na moment on kwa na carte te ala kisi police tala carte na bambie kana misu mo atanga te ka ya longba kuna ngola kisabiso yo moto bala pa batikinga nake donc quand ça Celitel et bikisi ngai en tout cas, merci beaucoup ya gentil Bobo, merci beaucoup Balandia Eco RDC, Balandia émission congolaise solo. Bozo se retrouver na artiste, c'est comme ça avec le comédien. Toto zongela yo bongos yebise biso à propos ya postulation, ya ba président ya ba comédien nyonsto. Na yebike yo za na source parce que za na kati ya groupe Simba et surtout que bureau na bino nde sika bato bazoya ko postuler. Yo moko bongos. Ko postuler toté. Te ngazo postuler na vie ya kosambela nano parce que so na landi mbanzela mibale naza domaine ngai nazali artiste comédien lokola na kati ya musala ngo esengaka osimbakisi bon ndenge omokile koma koloba parce que na yebiki don nga naza nango kisi pesa ngate eza nzambe kolobo na oloba eza nzambe tonalité nanga eza nzambe muto ayebi nzete na nzete za na kombo nango voiture na voiture ya na kombo nango elamba na elamba ya na kombo nango ngai tinde na oloba bo mutu nyoso na mato ayebi ku identifier bato ayebi kinga na za mongo ozolanda et puis soki na ye ko sala musala ya théâtre eza domaine nanga eza o na yebi yango na yebi musala musute papa na ngai na mama bakufa na zuta kotanga mingi te po na posa kotanga na niveau na sukaki musala nanga siko evalorizenga na yeba na batu akusunga basunga bongo sitanga ozana besoin ba étude belé oyebani lobi ko zala pe mulai ozala mukusete kaka na Congo osuka kaka ko jouer na lingala osuka kaka na français lobi pe anglais lobi pe munoko boy to développement to za ba artiste photo zala to za na moi savoir vivre et puis na moment oyo na zolandela suko za na nzambe e bandeli ya maele endeko soko ebi Jésus Christ ndeze bandeli ya maele yango na kati ya Yesu elobeli nanga ifo ezalaka malamu mpo batutu basepelaka ezalaka maloba bien yo ya motema pio bayoki ngape balali pongia ba bébé soki na comprendre bien ndeko bongos obandi ko sambela do liboso ozako sambela te ozako sala kisi ya ba artiste na bandai ko sambela te na ndai ko sala pe kisi te mais tango na yoki maloba bien o epesinga vie o na ta na lali nzala na yoki yango naza bien yango moni fona lobela kango soki moto ali eloko a bien na restaurant net yo zo sala émission no bien soki bato ba otala bazai ko leka aoki ka ba question no ya bien na ba réponse nanga bien ko telema po ala ndango bongo soki na osambela na oloba bien nana ko boya koyoka nga mais ko sambela ndeko bongo si yango te moto e ko empêcher yo o poser candidature na yo parce que to bi que vieux Masumu azaki président pendant tout le temps mais azaki ko sambela pe
et koko empêcher yo te pesa raison msusu wana na pesi raison pona yango te na lobi kaka banzela nanga oyo naza ko aviser ko postuler kuna nanu na komi na temps wana te et puis nazotanga nanu pona ko nazala cadre moko na kati ya ATTP tala ba papa Monzali ba papa Mangobo ba papa Koko Lianzombo ngai nazala tam sous président na bango il faut mutu ozolanda et puis nazala na langage moko oyo ke bato bayoki ngape na lobi pe babi en tout cas babeti maboko bakoma ko yima bayoka lokwa baoki solo mbise polite parce que to moni ba condition ba teli bino wana ba condition wana ekangi ebele ekangi ebele bato maboke donc to kangami parce que ba condition wana ba pesi soki olie otondi te ko mekate oui condition eza bien pour lobi Congo ezobonga Jésus Christ aza lobi Congo ezobonga bazolambela biso biloko ezobela et puis écoute mutu nyonso tu mutu soko avant bongo eya il faut écouter ba projet ba condition na so écouter biso toza stable na art et puis lobi tango mosusu ndenge nzamba zosunga Congo ezobonga écouter pe ba comédie ba komi ko se retrouver mboke ko ya ebongi mais toza na désordre na kati ya musana biso et kozala bien te tokozala organiser te mais si tout est bien organisé, la structure est bien. Et puis, mboka est kokuta nango na environnement mboka et ko sala quand même puis surtout tout se retrouver, tout peut ça comme tout moko torté. Aux Hollanda, d'autre part, aux taximen, ba peso musaro sala ko sommet. Mais wana biro no soko bongisi angote. Lobby au BBC. O komi ko lela ke nzambe te mais après ça que me ba ko saisir opportunité te. Yango moni ba condition il fallait zala po soki discipline ezate muta ko sa musala malamu te. Merci beaucoup Balandia Eco RDC Balandia émission congolais ya solo bisika tout bozwami toujours développer nande ko bozo comprendre ebele à propos ya ba question na ba réponse parce que ndeko za trop clair na ba réponse na papa Bongos na yebi ke ndeko saisa apostila ki na place wana ya président ba comédien mais aye ko retirer sous candidature na yo mona ki ngondé ni bato bazan kati bureau ba trouver ngondé ni qu'est-ce qui s'est passé pour aya ko retirer candidature un jour aya ko retirer oh esika ngana vandi na bureau na biso za musika ti ngaza ki na prière jour aya ko retirer soki otala kanga mingi ata banjonjingi na osala te pour que na yebe jouer te producteur azate bato banda ko aider biso bazaki ba commerçant et puis tant ba osala musana na bango ba mati avion ba Kinshasa ba yeba toujours ba filmer ba sala biso ba tournage ba kendo teka ba se retrouver te ba tiki et puis musala ezotambola so bien te lokola sa isayaki ko retirer candidature na nga nazalaki te nga azalaki na prière et puis naza vraiment une information ya bien te pona koyebisa bandeko balandaka biso na musala na biso na ya koloba mensonge te po caméra telemi liboso na nga bayoka na lobby eko ya ko risque ke na lobby ebele mais lobby eloko te ozolanda donc oaza vraiment précis ya ko expliquer wana bien il faut luka lule nde mutana na kati ya comité wana ya attitude puis ye mutu yebi ba makamyo surtout j'espère que tozaki nous na bureau groupe Simba okola kisa bato ba condition donc ngana ko lo ba vraiment na maîtriser nyon sortir pour na lo bango o na lo baki nde ona zaki informé puis na eko sutuka kina lo baki pena masonge na mususu na yebaki te yango na boyi na lo ba ona yebite. Merci beaucoup mbote na yo Yvonne Ngoya esika ozwami na yebi kozolanda Yvonne Ngoya webi Ngoya ngi ko bani yendo za mongo expliquer ngai azamosi be mubali azamosi yango na za mamati Ngoya ngangele koto na boka kana album mabendo Ngoya ngangele koto. Merci beaucoup Yvonne Ngoya sepelicio ndekono yeyo hein Bongos azopesela donc à reconnaître combo wana parce que boza mboka moko papa Bongos na yebike tomo chité juste na fin ya émission na biso ya lelo oyebike to kufeli moko ya ba actrice na kombo mama Mosolo. Mes condoléances na ba comédien na ba congolais to na famille na ye eza pasi ba artiste ba yebani niso emesana komona bakufa kizaka pasi mingi mais eza mokano wa Nzambe tokosani o bazana mawa tozana bango na mawa oza bazana esengo bozana bango na esengo o balingaka biso ba artiste comédien na musala pe bandeko ba kombata bazosala
tokoko kufaka pauvre bongo te nzambe yemoka yebi ezoya nzambe apambola bango et puis courage na bandeko batikali boyeba ko entretenir pe ba artiste o ba comme mikolo basali mingi pona mboka boza pe na bolingo wana que ce soit ba fan basali nzambe ba ndeko nyonso ya mboka boye ba valeur ba artiste comédien to sala comme ça mingi énergie na biso to sala comme moi kana minute oyo kozwa biso na sali eloko moko parce que areza inné et puis na bato yo batangi ba orienter biso lokola ba président Elombe Sukari bisika zali nzamba pambola lelo tozo telema to vivre na ngolo nzambe mais na ba droit pe na misala na biso vraiment rien boyo kila kabiso mawa o baka batinda kaite soko ngo edenga ngo ede mama bo matikale mususu bo sala kata système ata kesi moko pona aide ba artiste na bino lokola bozo bunda bo luka pe bo sa ata mwa kesi moko po bo eda ka bato misana bango zo tambola suke to ebike opesi punition moko eza ya bien punition mabete mwana moko te mama na ye ou papa na ye atala kaya telengana ngo soka monika na mabe akopesa punition tala punition mususu neti bande kona biso ba pesa ki biso pe ba pesa biso na ndimi yango zana la kisabino punition la kisabiso awa omoni mama soki ngana super abana bongosi pardon mama na kozongela isute mama na kozongela isute na kozongela isute siko tango na okipasi boy est-ce que na kozongela suli kambo wana ya mali kozongela te donc pardon na ngai yango wana pa bandeko na punition ba pesa kibiso en tout cas ba combattant surtout ya Europe partout bozali bo comprendre ndeko assez excuser na ba façon nyonso ala kese ko ba punition donc ayoki makolo passe na maboko pasi na yebi ke sepeli sibino mingi ya to lobela liwa ya mama mo solo parce que corps na ye ko bimalelo na mort tamso ba après-midi déjà to kozala esika et bembe kozala exposé est-ce que ozwa ki temps ya ko kuta na ye botango azaki en vie ou bien ko jouer na ye ensemble te na joie te pe na kutana na eti wana lokuta mabe et puis makambone mingi penza na yebiti atango ya bandi musala ta musunga na bandite e lo bateke yo ko yo yebi mosolo te yo yebi wote ngai bongosi na za artiste na yebi to yebanaka po télévision yebisaka biso oui mais ko joata ko approcher pe kokutana na na ba nini tokutana te nzamba likolo azomona mais ezama wapo na yebi na mona ka na télévision pas ezali pona za congolais. En tout cas merci beaucoup ndeko bongos na yebi ke tokomi na suka moi liloba suka et pas ba oyo so bazolanda yo pe bambote na bato nyonso balandi émission na biso na pesi bino nyonso mbote leo na kotanga bato kombote bayebi na tanga ka bango lelo ezaka ke na sola na bandeko nanga oyo ba sepela kité et puis ezate ke na komo leka pona se plaindre te pona se sentir à l'aise na nzira nazo kende naza na ranki na mutute na lingi na bongisa nzira nanga po naza na venir naza mona Yesu naza na bilaka bolingwa Jésus esili na note ndenge asalaki na bana Israël azosala pe na bana Congo ngape na kati ifuna kota na bilaka yango wana naza na besoin na bino musana ngai peza na besoin na bino théâtre ko sala ma musique ko sala ma liboso banyama te liboso bato mais soki bato ba moni distraction ezali babite potika na distraction to bongisa no po musique yango petambola bien to bongisa no po théâtre yango boli arape bien eza musana na bino mais tant mususu biso bato to sombaka to mona bo se retrouver te mais tout ça non bo se retrouver eza mabite dans ce sens. Merci beaucoup, merci Balandia Eco RDC, Bobandi ne bandiliti na suka bo comprendre de kondenge à le belignon surtout arrêtez mai na mon côté azaki ouvert envers vous. En tout cas na ibi que c'est ici boss nanga gentil bois demande na yo yango oyo bongos à répondre et à reconnaître yango. En tout cas na pesi mbote na bino nyonso bolandi émission ya lelo na pesi bino nyonso mbote bisika bozwami Europe mobimba mokili mobimba bolandaka Ivana Tchandana émission congolais ya solo émission congolais à solo désormais na Eco RDC émission star en ligne désormais na Congo et na Eco RDC pour na ko sepelisa bino pour na ko sexa bino bo mesana ko zo bagak bo mesana ko seka en tout cas elengango yango yoza awa
donc eza musika te eza na ndako donc to savourer yango to sepela na yango na pesi mbote na Yvonne Ngoya ndeko bongos babingo ya nde mama ngo ya nde mwasi yayo yango wana mwasi ya pembe na pesi mbote na ya sacré omoi na bai na otanga komba bato te mais lokwa na okika ndeko nanga pourquoi bandeko nanga bolekaka soki omoni ngata na théâtre bomoni ngata na émission boleki bokila lokonde fala pekato isola isoto fola ngana Yvonne Ngoya mwasi nde mboka tala mwasi ya pembe ndenge ka ndeko alobi na kosala commentaire te nzamba yebi ndenge akela yo apambola o Yvonne Ngoya 09 99 21 28 40 bandeko balingaka bongosi o pe balingi bongosi lelo o pe bayoki bongosi o Saint-Esprit tuti bango na biso pe lelo salaire na biso komaka ba western ba salaire na biso komaka bino yango ifu bwana rezo bosirika bo ba te tolembi to apena makamba ko salade et comme chaque le 30 chaque décembre on a que western mais musana merci vraiment merci Bongos merci à Irano Kiala mon réalisateur merci beaucoup na yebi ke bo sepeli mingi na sepeli sia sacré tiani c'est ka uzali na Paris ya nanga na sepeli si ya Célestin Poi grand frère propre c'est ka uzali bambote no yango wana ya joli mutips na Lille balobi muto mbongo mnene muto aleki azate na peso bambote no esika ozali bino nyonso tu na pesi bino mbote tokokota na bino na ba émission ekolanda pona lelo tokaboni awa ba gros bisous Kongo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli Léopard